vraiment, on a évité, on a évité. Tout ça là, je vais ramener ça comment au pays. Hein? Hein? Je dis que vraiment, on a évité donc, beaucoup de trucs comme ça, donc incroyables. Hein? Comment je... Hello la famille, I'm back. This is your man Elom Signature Yemoko wana le vieux père Nabino Yeyo. Tokos nandenga kosakanate. J'espère que vous allez bien, bisope toza bien. Lelo toyeli susu na topic ya sika. Ndenge masolo eke naga bino moko boyebi. Restez branchés. Joua mwa kopa ya mai. Soki mai ezali to besoin mwa kopa 20 o melaka o chill. Ndenge masolo eke naga chill out. Naobi chilling dozana kita chilling c'est-à-dire ezanini makambo ezoleka na réseaux sociaux ezopesa tako c'est comme ezo kitoko tolobaka pe tolokolobaka soko lokaka na butu soko zandoki soko salaka misala mabe soko zali pe Isaac Kabakaba yebaka un jour bakokanga yo misala na yo komona na mposa bandoki ndoki moko asikisaka te o atikalakti akufi bayebite kazalaka ndoki soko kei tokoya koyeba yo tana sima ke osalaka ndoki misala mabe ndoki toza ko appuyer bango te tolingi bango te basa ebele na Afrique c'est pourquoi Afrique eza ko freiner Afrique eza ko matate pona bandoki baleki tele mebele tozo parler likamonini bayaya oyo ya bandoki batondi ebele na Congo balingi kotika baleki ba progresser te balingi bandeko ba matate ndoki ya pumbwaka na butu yango fala elobaki a réveiller ki bisoka kalobi ato kati mukila ato pikoli maseke bakoyeba yo na bizaleli zabolo zabolo alingaka jamais baninga bamata aya tokeye bwaki tozongisi ekoi na centre bapesi mpuku aboyi bapesi labela pa boyi balobi bibi nde makambo bibi nazane sengo nazo sepela po na kanda te na kanda nini stress eza ya biso te c'est-à-dire Kofi de Brazza azana posena Kofi de Kinshasa, le vrai Kofi de Kinshasa. Tozoe balisusu te nani sozi, nani le vrai sozi, nani le vrai. Tozoe bate. Ah Kofi azoyo kisabiso soni ba Congolais. Ah VP yope. Bobenga Kofi afandana na Kofi. Na lobela omuke. Osala succès. Osala makambutu. O nyosu mutazayaka nango osomba bandako osali déjà tout lobi wana uti ko fêter anniversaire na yo ba pese ki anniversaire na yo ba fêter ki anniversaire ko komisoko na 68 ans ou bien 69 ans ajongo paye banakate mande fu paye ya pembe belé na mutu esuki ya pembe belé na mutu mande fu paye ya pembe belé na mutu elongisi ekomi déjà ko se froisser ato foxé et kozonga le susute agi sokse kei ekei ezonga kana simate ndenge ya Idi Amis aloba yomoko yebi problème nini yo kozwanango toujours na ba jeune tika ba jeune ba avancer oza déjà na mbongo lobaka yo le grand mopao ya ndenge nini oyo yo zali vraiment tina ba mieti ya mike olingi kolanda jalousie po lingi kotika te kotoyo koyokela fali pupa jaloux oza toujours trop jaloux ozomona neti mukili ya zayo te mukili ya biso tu oyo ba ke nzamba salaki mukili pona yo moko te batu bakoya bakoleka yo batu baza koleka tala ndenge yo na carrière na yo depuis banda carrière tilelo otika ko beta yo anate obeta pe wembele te ti okeko yokela Kofi de Brazza mutazo ko sala vraiment kombono ezala okeko yokela mutema pasi ti okene ko mema na justice ba Brazzaville bazolela na kombono yo ezo sala mana mute soni na république na démocratique Congo démocratique ezo sala soni c'est comme si batutu baza bongo mais toza bongo te vraiment faut tipe ya te o utape kala tellement mutema mabe ya pe ya kala misale komi komonana tokotunana na kotikela bino ndenge ni ba mama bazolela pona Kofi Olomide ezo sala soni esali pasi pe ma tagos Belé artiste baye belé awa tozana Werason le Brazza aza awa et puis monsieur le président sozi ya président de la République aza awa donc eza bato yo lobi ata président azate bakoyoka mongonga président à travers yé lobi soki Igwe azate bakoyoka mongonga Igwe à travers Petit Wera de Brazza donc ça fait du bien pour la culture
Et puis ils ont continuité maintenant. Voilà. Maman Kalunga de Brazza. Kalunga de Brazza yewo. Il y a joli. Kalunga de Brazza yewo Maman Kalunga. Maintenant yope sako porter ngaple. Bongo totale. Maman Kalunga de Brazza yeyo. Kitoko makasi. Voilà. Maman Jackson. Maman Jackson. Moi je suis la maman de Jackson. Très bien.